Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. La famille. Oyebi likambo ezolekelanga makasi na ngaki to mekano kosola ngo. Eza normal. Bon mona te que eza normal te. Bon mona te que eza normal te. Nous avons penza na 4 ou 5 points. On a sali constat ya makambo o ezoleka o ya sila oyo. Na omona ngo normal te. Ndire za na moi yana mwa kindoki mobwe na kati. Na ozana nga mulai te lelo eza dimanche. Na ozala penda mokuse makasi. Mais non, pesa ka ba point wana kaka. Po na ebi que toujours que se concentrer na date na biso. Ou eza les suivants à calamité. Mais ça parmi ba constat oyo na uti ko sala. Constat liboso ezali bino nde botie date. Entre parenthèses, bolobi que eza pona malikate. Mais c'était dans vos projets. Ezaki déjà na ba projet na bino kala. Bo ezaki da na ba programme wana. Mais nous tous on sait que timing na bino ne pouvait pas être juste quoi qu'après. Théâtre de gymnaste à Mams. De botiaki. Boyebi que ce bolekisaki tana, il n'y a que ça en ampleur te. Malgré botie yango na timing oyo ya Mams après théâtre de gymnase et zuipi kaka ampleur te. Comme si cela n'était pas suffisant. Na uti komona ndeko moko asali émission alobi que bakomi kobenga na ba producteur. Mais là je me suis dit toye barake bosala ba émission na ndenga ba haine na olobela ba chroniqueur o basala ki émission na ndenga ba haine parce que ngai to bandai kut ko seka mona ese to lobi biso makambo eza ngo ba game na biso tout ça na biso game to beta game to neti pona ngo eza game anto oyo tila nga ba organe pena ba émission ndenga na oti vraiment komona muta komi kuna akomi ko benga na ba producteur te eza na se rappeler sur une émission ya tonton Libandi oyo o minu asaki émission alobi botala théâtre si la te et une leçon morale te. Donc, nous avons comprendre le lobby. Pendant que biso ba o, tout ça ba organe te. Pour la biso to lo ba que makambo eza na game. Et que na bongo, théâtre que na bongo, il faut wera zala, il faut jiba zala, il faut falia zala, il faut faire zala, il faut fabriquer sa zala, il faut hériter zala. Donc, chacun a sa catégorie. Na monde à théâtre, boyebi qu'il faut si la zala, il faut moninga musu pa zala. Isa bongo. Il faut toujours au numéro 1 à zalaka. Et na canabiso, si la za numéro 1, la première de la classe, aratakate, mami ndondo si alobango, muto aleki si la génération na zate. Donc pour ma number 1, il faut quitter la génération C. Il faut dire que aux la génération ya C. Mais si on s'est placé quand la génération assis là, il y a que Yami Ndondo a ça. Malwa moui. Batela ngo tembete. Malwa moui etika la bonza wa testament. Mutaleki si la génération azate. Yami Ndondo ye moka baki mutaleki nga la génération azate. Na génération basi la mutaleki pas azate. Donc mi luke la génération non, seulement s'est placé na génération assis là perdu d'avance. Ozaka na simasi là. Siko na yeba que si vous avez un événement, neti biso to na les 6 na biso na Belgique Madeleine, na minute ezaka partout les 6 Madeleine, na mon coup abonné mo ka tuninga lobi maman ne là combien de billets tikali au juste poto yeba po ici là, eza moins de 100 billets si je ne me trompe pas, mais na ko benga ese
justement raso na sisi ko sala émission na obenga ese to na obenga mamu na luka na yeba exactement combien de places toi ta Zoom combien de places il nous reste. Je crois Zoom c'est la meilleure personne même appelée pour na to yeba combien de places vraiment etikali pour na ko sala en store de art parce que le lot tout ça déjà le 31. C'est-à-dire que toza pendant que nous toza impliqué na makambo o etali biso bino bo kende ko bimisa likambo ya kokosa qui to benga producteur. Ah, on a évité si la kutu si la bisalo a okende ko jouer spectacle à monene. Yana batu mususu ba comédien bazala na poto. Ya te kazaki na casting otia batuté. Mais a créé penze lo mobo ya woman one woman show. Ka po al sali bino penza ka mona ka kokolo ka kipa ka kokolo ka benga ka kokolo a bengi bango te me ba na poto ayebi ke bafanda wana bakokaki pe ko aider ye pe asala pe lo mo pe ya bango nyonso mais sachant déjà que bato yo balinganga te na obengela bango nini bato balinganga déjà te soki mutu alinga ko te asala yango aola soki na linga ko te et puis si la yebi yango abengi te parce que si la penza na équipe na tonton Vincent mobala charisme pour tonton Vincent zanko na mwana nga baton ko penza tonton Vincent za penza mama na ko parce que na yebi a pendant ko tonton Vincent zanko ala jara bato que nege bango baza osala ba apparition moi ça l'apparition non bengi ngai na répondre tabito benga mutu te to benga pété si komi ya boy to benga te si ko ka ndenge ton Vincent zana e wana toi na producteur na biso tout openda téléphone en tout cas ceux qui preuve wana ezapenda que équipe et pour la te asi la biso le benga de no oui beaucoup ça te bino oui ça la promotion te tala ndenge to maintenir baba cook ngana mama sa ese na mama Lili biso bata YouTube koto pour ne citer que c'est la Malika Sherika to maintenir penza je crois na mama tendresse to maintenir baba cook na ambiance wana ti les 23 leki donc ils ont donc bon ça na ebité o mo na lo ba mo pe boy bata na ele nyonso bazala ka pembe na sila nde na sali constat bato nyonso o balobela ka mams sila bisalo bazala on dirait na ngambo sila parce que ezalo kwa bano que bino bozana nyonso entre parenthèses nde balobaka to akut na boye kiso ko to na boye to na autant d'abonnés OK c'est vous qui avez beaucoup d'abonnés OK il y a pas de problème c'est vous qui savez qui bino bolal sa chaîne pour l'été il y a pas de problème c'est vous qui avez beaucoup plus d'acteurs parce que la plupart d'acteurs bazala na ngambo na bino bazaka poyenda za gentil si la za gentité si la za boy si la za lolendo si la it fine bino nde bozana ba meilleur soyez le meilleur tu ko biso kande tozana biso bongo na mama na biso kaka to sepela kana o tozana ngo wana kaka mais c'est comme si et c'est on a biso le problème ce n'est pas ce que vous avez le problème c'est que nous sommes plus joyeux que vous. Nous nous contentons de ce que nous avons. Biso tozaka concentré na makambo na biso to salaka. Différence c'est ngwana. On les a constat au ngana sali. Parce que attends tozana pour sa matière. Ba matière eza ebele koko sala ndeto biso. Kana matière ba bombo. To fanda ki anati mamsa okina nani mamsa kina na to créer ba kombo mais bino lokwa bwana en bwana kindoki
bwana motema mabe. Non, franchement, moi si là, abonga kaka longa na groupe wana, pour moi so bakoko laisser poison. O soki bato balobelaka mutu wana mususu, baokoka ko contenir te que c'est vous qui avez tout ça là. Bino nde bozana ngo, bwana bozana nyonso, bozu soki meilleur salle, salle ngo ya propre, soki bozan soki bo pese ba mbongo na ba pour botsaki kuna na za beso tanga ngoti. Mais au conseil l'émission, prendre nos pesa bino so ebite boyo zo cours et pas nanga. Na pesa bino atama cours, na la sabino ndeni basala que ils est loko no moko okumisa ngo c'est pour toi. Boza na date na bino. Boza soki na inane. Po bino boza bolingi bosa c'est la qualité. Boye lokola soki pe biki rouge bo mibengi wana. Mais beaucoup liant malema. Moi je pense que ce n'est pas le moment. Et ça matière que oh non ba bengi producteur. Vous savez mission te. Vous comme sanga. Ba matière eze belé na ko ba no pe sabino te po. Eze lo na pe sabino pe matière. D'ailleurs, na ki kuna nanga kuna soki basaki soki pe marche. Tala, monde tozabo biso toboya muto copier biso te. Pona biso kutu to koloba OK. Boye penza botuni. Bosaki ndenge nini? Ba programmer ni na bino en octobre, bosala ngona mai. Vous avez 7 mois. Si vous pendant 7 mois wana. Pourquoi tout notre peut s'écrire bobi pour ça qui ndengeni pour pendant 7 mois na actualité na bine fan de quoi problème ezo longwa na réseaux sociaux te. Ba matière ezo ya na ngome bino ya bino ezaka ka ti esalemi bo sali sold out. Donc batu ba lobeli yango tina wera. Pour ba wera na ba moni que oui. Te belé ba koka sala na te. Abi si la makambo. Ba te belé ba koka sala wana te. Ole bi bo sala na no que ba milisa miné lo kwa ba wer ensemble. Ba tia bino pe kata pour toujours en hôtel. Boza na stratégie à ma bé, boza na stratégie moko ya victimisation. Ata mukolo moko te na moni tant tozoko sala mo ba promotion na biso awa mutu moko boya le baki d'ailleurs kutu ba bengi soki producteur na biso on n'a pas de temps toi na tamana te biso soki makam na biso ezali totala aka o itali biso ba date na biso kutu comment on sala même émission bonbon ni na okende na ba artiste ni na okende on regarde ce qui nous concerne ya biso. Et là, essayez ça à moi au seka. Et ça que actualité bino entre parenthèses ne bino de bozana. Molemo se concentrer na actualité na bino. Bino bokomo ko luka ko accuser sous biso côté na biso. Ten? Donc pour bino boyokana. Il faut bo toucher kaka actualité côté oyo. Mais franchement, au moins, moi, je me suis vraiment félicitée. Na félicité pe ba communicateur nyo sur mams. Ba hebi ko battre la actualité na ngambu na bango. Tuzaka wana. En tout cas, on avait tournoyé kawana. C'était notre produit ou rien, notre maison ou rien, notre label ou rien. C'est ce qu'on faisait. Tourner kawana. On tournait seulement là. Si notre slogan est tia date. On tournait, c'est-à-dire que Toliaka landa kuna biso, na o etali biso, produit maison, o etali SB, on tournoyait là, tout tournait un mot to salidat, un mot to kuna, un mot to kena paps, un mot to landi boye, un mot to tourner boye, un mot on était toujours là. Un mot to so ba live ya baba ko kinde bazo encourager mams na bango ba tunyo so ya mams, c'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de faire maintenant là, il y a des lots au monde pour créer na quantité.
bo créer eloko te nyonso bo sala bozwi yango exemple epai ya ba Abakouk. Siko likolo nango lokola bozwi yango exemple epai ya ba Abakouk ezaka suffisant te. Bokomi kokosa o babengi producteur. En tout cas eloko so ba prévisa te. Nayebi te so ba prévisa te. Bomona Vincent. Oui pe Vincent pe bien. Oui beaucoup satin. Et sopi. Bousa lukutante, bousa l'actualité. Isa pera yango penza boy. Makambo lobeleze belé. Ngamo emo na fa na bi i. So na fanda kia wana bi na lobela penda ba makambo yo. Nengena zana ba matière nga ba bato yo bana ba matière. E ba bi ninga ko utiliser matière anate. Te moko a préféra kosa que biso to bengi producteur na bango. Boyebo kosa te. Boyebo kosa te. Ba bengi producteur. Non boyebo kosa te. Ata ko ba se victimisaka. Boye la biso lo mo ya mieux. Monde bozaki ba benga ya mutu te. En fait bo cancel quoi ba biso to fanda wana to chabinoka omoni boza eloko te. Boza eloko te bozo peser te makambo na bino etalaka biso te. Au contraire, comme moi la minute honnête boye. Déjà Abakouk bazui mot d'ordre code 16 est activé que bon la maman kota la bino ba ramasseur de ballons te. Bon la bino kota la bino ba ramasseur de ballons te parce que vous n'avez rien à nous offrir. Boy le côté bo créa que le côté. Vous êtes toujours là en train de se victimiser. La personne qui devait au moins se victimiser n'est à la tasse là. Parce que elle est seule contre tous. Non na mona mutute o que bao inae na batu nyonso et puis ezo bomba malisusu te. Eo bomba malisusu te si la bao inae penza emona na l'œil nu. Emona na boye penza ke oui si la bao lingete. Batu nyonso baebi ke si la bao lingete. Po tia ndimosi aloba asala message wana loba. Après wana Milo si abengaki yandimosi po aloba donc mutu falaki azana ko se plaindre na ba injustice na ba makambo ngeza la sila. Mais si la mutu falaki a se plaindre na ba injustice na ba makambo zo lekana ata mukolo moko ti mwana mwasi wana a se plaindre te. Bina mutu boza na ba faveur mwana mwasi wana elle a le soutien de tout le monde. Tant a annoncé ba date na ye batu batie maboko batu batie na moni ba message côté kuna koto ba comédien mususu o ba lobaka te o ba komaka na ba page ba Facebook na bango te ba komi na ba page ba Facebook na bango ba porter ye soutien si qu'on a ye mutu nini falaka se plaindre mutu falaka se plaindre. Mais comme si cela n'est pas suffisant bouquet ko créer les biso si lo pana otem abengi producteur la famille na mwana nga batalokuta ya bino eleki balokuta okamwa pe bato wana bakenda kosambela baza basala nzambe basambelaka po soki penza mutu moko abengi penza producteur abengi penza producteur
c'est là kangana au quartier wana pour na tika nango preuve. Hein? Non. Bwana lokuta. Bon, c'est-à-dire que mutanga seni aye na makambo ya Gomez. Aye akoti lokola o makambo neti ya Gomez. Déjà o mutu moko a contactaka producteur a Gomez. Siko ndenge entre parenthèses biso beto ya kosala ba émission. C'est mutanga contactaka producteur ya Gomez. Mutanga contactaka soi-disant producteur a Gomez. Mais biso tanga makambo kumaka na anglais. Bon, producteur on pas zalaki. Gomez asala neti nini? Oya malongo Gomez asalaka. Oya malonga o Gomez asalaka. Botika lokuta. Arrêtez de mentir. Botika kokosa. Botika kokosa. Soki par exemple, ils en ont abonné, moko soka commission n'a pas ce qui en quoi est-ce que ils ont engagé SB? SB, il faut tout le monde Yann. SB, il faut tout le monde collaborateur ya Mams Vincent Chiluizi. Tant que ce n'est pas Vincent Chiluizi, c'est que c'est faux. C'est que c'est faux. Vous avez pleurnicher, kolela na kolela. Vous avez pendant l'actualité na maboko boye. Ole bo sala bo créaka bo baloli bo bino boso se plaindre. Vous avez tondeni. Bino telo moye sengo bino bozalaka na plaindre. Donc kolela na kolela. O famille ndengeni. Vous n'êtes jamais joyeux. Vous allez jamais ne serons que nous le mot serons quand nanda kuka beskra bibi beskra mamatanga. Non, ça c'est quelle famille? Nous avons choisi la bonne humeur, nous avons choisi les bons côtés. Tu prends un soko seka, tu prends ko sepela, tu prends ko ganga, tu prends ka maboma, biso tu ça faire maboma. La personnalité ici là, elle s'attire aussi les abonnés comme sa personne. Si la asatura ba abonné ka le quoi yemoko. Le quoi ka yemoko. Ouais, ba azana ba abonné moko ya kasa en fait. Ba abonné moko ya njunju. Oh be luka makambo. Les abonnés qui sont motivés. Ba oh kuna ezana voilà. Ezana live il y a ici. Tout ça là live. Je crois 2 jours passés, je crois le 25, tout ça qui live na ici. Na TikTok. Et ça na mutu moko a mataki na live wana lobby. Apesa ki vraiment bravo na bato wa Angola. Ndenge bazaka motivé, ndenge bazalaki pe motivé. Na ndenge ya kosala promotion na Mams. Après qu'on n'a pas non qui basali marche. Mata ko tuninga bosa la marche. Si côté fallait poser la date wana ekoka. Ndenge si la salaki. Bino et ça ce qui année pour ce qui une année. Bosa la marche année au bosa combien de marche. T'es franchement. C'est beau yebité. Batunaka. Basaka ndenge nini. Bayaka na komikitisa. L'artiste, on la vend. Il faut que tu artiste na yo. Moni. Artiste ba te kakaye. Si la pisale a te kama tellement bien et puis a te kama cher. Bo te artiste na bino na bola fate. Neti nga penza boy. Oya ko sala mzo ba komi nini et comme na ko benga ba producteur mais ça c'est la bassesse. Teni producteur na bino asa facilement ba ko trouver facilement bon. Ba ko trouver facilement bon ndeni parce que biso kutu na mi bete la bordi ranger wana kaka tant ba cook ba oye ba te
eza na streamex eza na streaming eza na site nini balukelaki ye moko ranger yango bapaloli ye mwa 2-3 mbata ya babordi moko ya kilo to balukeli yo ndo na ye moko ma travailler na mams ti toye to se calmer lisusu mais bino bozo se plaindre tokobenga producteur na bino entre parenthèses bino boza na producteur boza na baproducteur boza na baproducteur baza tellement ebele oyo bazwi bino po bino boza bameilleur mais ayez confiance en vous boza bameilleur esali biso eloko te. Ça nous fait absolument rien que vous soyez le meilleur. Ben nous, puisque nous avons se contenter na biso moko. Boleli non te kaka si koyo banti kolela. Oh. Mais gens on comprendre on souste. Côté vous êtes désordonné en fait. Vous en a ordre te. Donc on a comprendre que babakouk bazaka même moral. Moni babakouk baza même moral. C'est au soit entre bisous. Mais quand il s'agit des mams, tous a même morale. Même morale et l'ingé banini. Tous awana, tous sala oiza ya biso. Tous alaka, tous changer na biso, bah si j'étais, on fait ce qui nous concerne. Tous a même morale. Tous la ligne droite, bino boza désordonné. Bois désordonné ma casse. Na lundi, na live, je crois, babi, bata, ngambu kuna bazanko, bazanko po, tela, ndikona bango, a tie mwa dati boye. Mais to moni ata mutu moko te, oya label wana, a poste ango, na bana, na ba collègue te. Na ba chers collègues, tu ebi déjà que, ma chère collègue, baoluka ba visa, tout le monde va clair qui baoluka ba visa, bango bazala pembe na epo moi boy, baoluka ba visa, mais na bana na ye andako, tout le monde ata mwana moko te ka réagir te, tout le monde ka mwana biso, wa longwa ki pa na biso nde na ebite soka bande ko linga prouver que je t'aime beaucoup, maman, je ferai tout pour toi et na habité. Donc, à Keboy, azaki éparpillé. Mais biso, ezala bana na biso, ezala biso mon ba chroniqueur, tous aki toujours même moral, liboke toujours. Tolandela ka ba information na bat babenganga ne les andeni ba visa mo ezandeni spectacle mo ezandeni ba billet ezandeni et marche ezandeni live kuna ba osambela pona mas ba soutenir ye kuna boye mini boye on est tous autres oh kaka contente-toi de ce qui te concerne. C'est ce que nous on est en train de faire. Bino esprit na bino éparpillé ma casse. Si boy to yo kanate, est-ce que basala boy? Est-ce que basala penza boy? To yo kana, so ki pe boy to yo kana bisote. Boy penza de bandi boy. O ba bengi te, wana eza ba débat moko inutile, ba débat moko non fondé. Ce sont ce sont des futilités, des choses inutiles. Ça prouve que vous n'avez rien dans la tête, vous n'avez pas d'objectif. Vous avez un objectif à mon côté et puis vous créer nini parce que vous y habitez vous savez un peu je crois que dans le yenge na système approving vous pouvez n'être nani parce que si la nenga elle n'a rien à prouver. Si la zana compte rendu kaka oyo opesa na ba abakouk na tant que les abakouk sont satisfaits. Tant que les abakouk, baza ne se mams, le reste est alliété. Le reste est alliété. Boka misanga makasi.
s'il reste le meilleur. Il n'y a pas eu de plaintes, il n'y a pas eu de pleurs. Chez nous, il n'y avait pas tout ça. Oh, tel ou tel, et où t'as non wapi? Qui va créer quelque chose comme ça? Bah, tu vas maîtriser game ou bien. Et ça va Habakkuk. Il y a un moment que bah okoka na bango te ko fanda sans que ba tanga kombo mams na bémission na bango. Ba okoka te défi au que ba fanda penza kimia ba tanga kombo mams te ba okoka te. Au contraire, ba zoya ko diembela. Donc what is fun is it? Et là quoi eza fun eza que c'est ba koseli ba donc tina what is fun is it? Habakkuk bakomi matière. Ba chroniqueur à Mams bakomi matière. Vincent akomi matière. Yemoko ba bonbon bakomi ba matière. Yemoko si la bisalo matière. Na ba collègue na ye po ba vidéo na bango etalema. Il faut baya na makamba ba bonbon. Tu baya na makamba ba Habakkuk. Tina ba fanya muninga ba okoma ba matière na bino. Boyo kasonite. Boyo kasonite. Nga na place na bino no yo kasoni makasi. Soni ya makasi penza. À tel point que nga na makambo te. En tout cas, sona tana ndako oyo. Ata likamba munene zo ya liboso na nga me nazomona no likambo zo ya liboso na nga te. Nazomona ka ba défaillance. Nazaka na molimo kwa accuser. Te quelque part pe na komitala ti. Ndeni makambo na nga malamu o fonga mona sala. Mais nazo accuser ka baninga. Quelque part fona mituna. Est-ce que na yebi o nga naza? Parce que différence c'est que si la yebi o yaza. Si la yeba, mon ici là, à se préparer qui correctement, je serai moi-même face à mes Habakkuk. Ok. Non, ben amutu monte. Oyo mona ke ye. Mais non zala wana. Non, c'est le meilleur nanga pour Habakkuk nanga ba sepila. Na 2 ou 3 personnes nanga. Oh baza nanga munanga qui même pour de vrai. Donc ça la spectacle na biso. Douleur à makasi eza nini eza que bamoni ke mam sa kipe mutute une personne qui est sûre d'elle na niveau wana nga pe na place na bino na tika mutu na ndenga za wana asa très dangereux. Asa très dangereux. La personne elle est dangereuse. Si la asa très dangereux. Très dangereux. Pour Moutazaki non prêt et bébé bonga affronter ça. Et ça le défi. Elle était face à elle-même. Face à un défi naïf. Azaki donc Azaki que place non qui n'denaïbi que nanga moko na la barre était placée très haut. Elle devrait atteindre ces barres-là. Et elle a atteint. Platon nino ya poto au rang de salamité pas le makamwasi là. Ou les beaux se battre. Beau ganata ne fils que ba plateau wana. Ba le belande ya bino. Ten. Bino bo fandi kaka bandi ko accuser. Et ça a bon côté. So bo ebite ba tunaka. Ezala ki so likambo eza bino bo se concentrer na likambo wana. Ba tunaka. Ezala bon côté. Ezala bon côté. En tout cas, on veut des preuves. Il y a Vincent. Vincent Chiluizi. Ndasali yango. To ya Yann. Waza manager à SP. To ya Sila. Mais à l'okuta te. Pour moi, l'okuta en bino, tout de suite au message nango. On est tellement habitué.
na okosele ba makambo omona bomisa tellement kokosele ba makambo sila bato mosusu bande koyina ye oyo azalaka lolendo akipa bato te akabaka te likambo okaba wana esila lomaka susu te parce qu'il y a eu de personnes qui ont dit biso tobrise silence totika mwana mwasi afingama boye te totika mwana mwasi afingama boye te mpo bolatisi oyo eza ya ye te oyoki akabaka te asalaka boye te tokobundela ye ntina suka tokobundela ye ntina suka mwana mwasi oyo il faut tobundela ye on veut vraiment tolave kombo na ye botiaki basinde na nzela na ye mpo bato bamone mabe oui esimbaki parce que bacollègue na ye bamona ye mabe bacollègue na ye balingaka ya bondela bango me ye alobi nga mpe na obondela bino te sili aza kolo kara moto akara chef akara akendaka na rando ntina suka celui qui prépare celui qui veut l'affronter et n'a qu'à venir l'affronter abanga ne tumba te abanga ne te donc eza que olingo lobise a olobisa olingi poza na ete akozala no pété c'est-à-dire que elle s'est placée dans une position où que Azana a besoin na yo te pour y respirer. Elle ne court pas derrière le gens. Et la personne de Sila qui ne court pas derrière le gens. Et vous bandi biloba loba, bikoma koma. Mais vous avez un événement na bino, vous avez ba problématique, vous avez le côté, vous avez tout guide, vous avez un soutien, vous avez ba non na mona mutu ba soutenir tende vous avez ba soutien wana. Te banda na banda makambo ya théâtre nde nga mo pe na lobela mamba théâtre bo et mutu ye ba soutenir ki kaka. Te franchement cette dame ba soutenir kaye kaka, elle est toujours soutenue. Elle a toujours du soutien. Moi je pense que il fallait qu'il bosse s'accrocher na soutien na bino. Ne bino bo soutenaka toujours ye et non bo se concentrer na Sila oyo asa je crois na Sila lo kwa na 10% kaka ya ba comédien o ba soutenir ye. Elle n'a que ça. Son fils que ça. Bino botika ye nanu na sana ete bino eza suffisant bino boza na 90% ya soutien ya ba comédien bino kutu boza kuna wate boza na ba chef ya ba kama ba théâtre des arakenon ceux qui ANCP tout là tout ça là ba soutenaka ye mezaka suffisant bino bolandaka moi 10% wana vous imaginez par exemple ceux baza par exemple les 500 comédiens. Ils ont 20 comédiens. Bon, on appelle ça mon bénéfice du doute. Il y a 50 comédiens. Oh, bah, soutenir Sila. 50. Bazate. Ce qu'on a, moi, 450, on les a bino. Il y a moi 50, ni on a mon kiwana. Bino, vous avez 450. Moi, je fallait qu'il, si la monde en a tête, mais tant aussi là au monde a outside mal à l'aise c'est que ce qui est le contraire c'est que bino bolnga bo renité pour si là na moi qui 50 ce qui 10% de mon soutien dans ça na mona baba cook na bino bo landeka ce que c'est qui le contraire siko que bino de boza siko yesi là est-ce qu'on a autant de personnes voilà ba soutenir yebo c'est que bino pa sobo mona na kata na miso batubo c'est que bonia boza ete c'est que Sila mwinda na ye epela makasi à tel point que même ata batu nyoso batali kuna mais mutu moko takoki ko empêcher ko tourner ko tala mwinda Sila ndenge ezopela alors bo sala peni mutape saka mwinda tango epelaka ezaka pe ka nzambe eza nango nzambe
bozongaka epa nzambe wana so bino bosalelaka kisi te parce que normalement te so bino mpe bosalelaka nzambe bosambelaka soi-disant kibino bosambelaka boza bana nzambe bomoni sikoyo boza na soutien ya 90% ya bato baosoutenir bino mwa 10% ya moto wana esala bino pasi te c'est que étoile nezo ezongenga makasi ezobriller malgré bino boza na soutien mais bolingi ka ye sikoyo malheureusement aokota so na nombre ana te parce que bino boza déjà ebele to na karte na bino na moto azopela makasi koleka sila aza te bakama nzambe mpe ezaka compliqué makama nzambe eza très bizarre wana 90% ya soutien me bolandaka o wana kuna yango mona mosusu bakende ozwa wana bakisi bakende ozwa wana banganga bakende ozwa ngo boye po ani po bango baza yango ya naturel te la famille ezoka eza fani eza ke bato baza na actualité soi-disant na maboko bana nyonso ya malamu totikeli bino notoriété baabone soki nini biso mams alors muna minute oyo mutu na mutu afanda no epa na bango mutu na mutu arespecte no mwa limite wana parce que vous comme kindoki c'est la sorcellerie ya kindoki oza na nyonso mais oka ya moninga ka ndoki toza ndoki wandoki c'est la sorcellerie namoni lo nakobenga ngo te elongo ya bute komi ya moi te eza kindoki na kamwe bato lokola basila boye bayaka na bagénération ebele te mais malheureusement bochanger yango mpe te eotikala bongo eozala bongo ntango génération na ekoleka parce que moto akolaka je ne pense pas que sosi la koki 70 ans aozalaka bakoma sikoyo ikone afandi na ngwende bana na ye babimi ete bokende obundaka na génération wana mais tant que ye aza na nzambe aopesa mpe mana makasi en tout cas bosupporte moi à moi sur et jusqu'à quand voilà des questions jusqu'à quand voilà des scoop mobile qui va répondre nzamba pambola bino bisous coucou à tous les nés la chou les nés la cœur les nés la love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Kindoki na moi makasi bako c'est la vinsa makambo, ça c'est la sorcellerie. Ça papa mbola bino bisous. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.